mwana motote po akosangai abongwa ni pete po awangana nzambe ya la démission est belé, la tout ça donc félicitations. 5 ans déjà, Eza est belé les Nazaréens parce que avoir une structure et tenir ne fût-ce que 3 mois, il y a Pamba, Eza li pendant moi mbaté. Moi ce que je vous demanderais, enfin ce que je souhaiterais, Eza que Bokine Lissous. Maman Tiffany, chapeau bas. Je sais que c'est dur, mais continue. Pas responsable, nous sommes les Nazaréens, que nous sommes ensemble. Dans le Seigneur, les sons des cloches viennent de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Mouladia et le frère Billy Bilombage avec des chansons comme Kembo Alléluia Osana na Yahweh Oezo matanga na motema ezebele Yango na yebisiyo d'âge en âge et les 4 êtres vivants disait Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya. Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que Les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les DVD et les CD sont déjà disponibles. L'album Trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, bateau-toi France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse.
radio ya Tshisekedi wa nani apembe afunga nini naolia bakiti na bamesa atanya ukondoko namona yo nachayo na mwamba na minito na kata pena katikata saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour Boni et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros donc dès que ça on a eu galère na niveau 0 tout ça la boy ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazotiela bino mwa mokio naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita, c'est du sérieux. Oh maman comment des bongo donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo na bengi ya Scotty agence mo ifungami comme nango Nazareta na kufie agence lisusu ndeke sansu mulongo kuna pour cela susu kuna eza mamba mulongo te yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yiso mona makama bongo na monte bat bapesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango ibandi mama leki nanga yebisi ngai mais na ndimite na lingi na mona kimona mbeso po likamba boye na monde na nesala te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali ya distribution ya ba produits alimentaires nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources comme na boyete bandeko baza na niveau Kinshasa même avec un petit rien donc à partir à $10 $15 donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo awu zika biloko kolia. Maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikolo ebele awa na sena mokili ebongo awa tozawa poto yeba adresse awa la boutique Nazareta eza esika ya kobunga te toza sur avenue Monkoto numéro 1 direction Elengesa face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa Monkoto numéro 1 à face à l'église catholique Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà vous en nango, on a 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous en avez un numéro pour la Suède. Non. Nazareta. Vous allez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu.
ya modé yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareth, dans le système en bimbi, dans le bon Shingon. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça, c'est du sérieux. Azamwana motote, boa kosangai. Abongwani pete, boa wangana. Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nzamba, ayebana kitoko koma mokondima. Atako babakola ki mafuta na mosakolima. Lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien. Lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi. Kola bien ma papu, masopi ma